Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Ele mato bundela mabele. Ele mato bundela ekolo. Ele mato bundela mabele. Ele mato bundela loposo. Ele mato bundela mabele. Baindo totelema esengo pesa soko mbelso na banda ko na bino epai wana penza bozwa mi ebele ya kolanda émission efe ya conscience ya émission ekelama na likanisi moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi nde mokolo na mokolo tosala ka effort ya kokende kolanda bandeko bazana makanisi malamu na tina ko sosolisa ebele ya bandeko bayindo epai wana bazomi na mokolo balanda kabiso semaine passée epai wana tozalaki na masolo ya ba lettre oyo mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na ngola atindaki na ba dirigeant Europe pe na mokonzi oyo azokamba église catholique papa ya Roma ebele ya bandeko babandi kotuna biso bamituna kasi ye fumukusu atindaki ba lettre wana bamindele sengeli basenga biso pardon bafuta nyongo bato ebele bazoyeba te bamindele basala biso bayindo nini oyo kosenga na bango baye kosenga biso pardon oyo recommandation yake pa ya fumukusu nenga lobaki Dieu nzambe ya univers a inspiré ki ye pe apesaki ye message ya kokende kotadisa bayindo nina mokolo mwalelo to bengi lisusu moko ya bapandisa ndeko ndombele botale na tina to kobane masolo o to kosolo na mokolo mwalelo ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bino bandeko yonso bujwi bongo libako ya kolanda biso mokolo mwalelo ndeko ndombele émission ezalaki kita bisika na babisika tozoki ba message ba appel kasi na mokolo mwalelo la majorité bandeko babandaki kosolo na biso babandaki kotuna biso eloko moko. C'est vrai, bah yamba qui message ya fumukusu ninga tindi ba lettre ba moninga komela ki papa Roma ninga komela ki ba déjà. So bazo ninga ba yeba. Nini o mundela asala na kati ya mabele ya Felika. Oye komiti na esika fumukusu lo ba ke ba ko beta maso ba ko senga biso pardonner. Po ebele ba no ba yebi na bango te makamu ba mindeli basala. Ndeko moko kuto ya mosa zaki surprise lo ba. Ye kuto yebi ke biso na ba condition moko be sauvage na ba vie ba zamba sans bilamba mundela ye la kisi biso kolata apesi biso ba kelasi. Mais azaki circuit ko fumukusu lo ba ke ba mindeli ba ko beta ma kolanda ba makama be basala awa. Nini o mukolo na mukolo tata wa kelele ko na se azo reprocher ba mindele ya matinda ki message pa fumukusu ba komisela bango na o basala biso bayindo malobe pa ina bino ndeko tambi na ko simba kaka na tango pesi ndakisa ndeko wana ya mwasi alobi ayeba kabiso to alaki sauvage justement parmi ba makambo mindele fo ba ya ko sengela bolimbisi yango wana le fait que moyindo amiyeba te le fait que ba kosa moyindo ozalaka sauvage tokutaka yo na eta moko soko ya bonyama outa na makaku esikande mundele mais soko tokoloba na bozindo ya masolo soko bandeko bazalaki très attentif na émission yeleki bakomona ke totiaki esika loposo pembe bayaki kosenga bolimbisi ndenge tokosaki bino ono ya soi-disant chrétienté. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme était la motivation de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Tokosaki bino tokumbelaki bino bonzambe nzokande tokomisaki bino baumbu tobotolaki mabele na bino tosalaki boyi wana oyo bayaki na lolenge ya religion nzokande tokomona ke mondele akabolaka na religion na politique asali sembla loko eze biloko mibale ya kokesana meloko moko na religion bakangi milimo
na politique ba ko dominer mosuni nini oyo eze ko lakisa nyongo oyo balobaki na video eleki na ba ko senga bolimbisi na ngambo ya religion ndenge bakosaki biso soit disant ko kumbela biso bonzambe po bakoka ko kumbela biso bonzambe donc bonzambe ba yindo bazo sela lelo ba mendele ba yibiki sama kabalokuta mais yango basenga ki bolimbisi ata bolimbisi wana ezalaki kadrote ezalaki bwelongo banite mais yango ba yiki ko sengela bolimbisi nalingi yambo tokenda na ino susu na mikanda yango totanga nano devoir de prêtre et pasteur belge dans cette partie du monde. Wana tozé na 1883. Oh nini discours à roi Léopold II. Discours extrait. Il y a discours ya roi Léopold II. Na kiti moke na se na bandi le but de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà. Depuis leurs ancêtres, ils parlent et se soumettent à Nzambian Pungu, Mvidi Mukulu Mungu, à Congo, Nzakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter sont de mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est de l'enseigner. Votre rôle est l'enseignement de faciliter le tâche aux administratifs et aux industriels. C'est donc dur que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert mieux nos intérêts. Dans cette partie du monde. Pour ce faire, veuillez désintéresser nos sauvages noirs de richesses dont regorgent leur sol et sous-sol. Pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils rêvent un jour à nous déloger de cette partie avant qu'on s'enrichisse et qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière. Wana, discours, extrait à discours, Yahweh Léopold II n'arrivait à premier missionnaire. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont gorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Namakambo oyo yango ba yaki ko sengela bolimbisi. Nzoka nde tolobi ba fongola ki banzila mibale. O etene molimo. O etene ya molimo. Donc yango esali ke ba indo lelo ba ki ko sambela makasi mingi na église. Ba mibosani. Biloko mo ba uta na makapu. Biloko mo kileze na tina te. Yonso ekoloba makalelo na bita na ba église na bango. Tokei na ba we ba kendeki na ngambo ya politique. Oyo banyongo po oyo boyoki oyo instruction zeko pesa na ba missionnaire nyongo esika makambo mabandi wana na ino tolobite bonyoko ami ya fumu kimbangu na boloko na ino tolobite konyoko ama oyo batoteka maloko ankoni
traite négrière. Wana na notolobi te toze na ino na colonisation. 1883. De voir, il y a ba prêtre, na ba pasteur belge, na mabele na biso. To keisi kane teni ya mibale otolobaki, ba fongoli eteni neti ya bonzambe, ba fongoli eteni mosusu ya politique. Po tuna kinga motuna tina oyo bakoya kosengela bolimbisi nyongo yango e uta wapi bato bazoka mofumukusa la mutu ba mindele fu bafuta biso nyongo ingeta kana nyongo na biso fo yango atindeleki bango ba mikanda baye bakesika to komi plus grave na rappeler ba téléspectateurs ce qui na bosanité ezaki le 23 décembre 2018 descente de religion africaine na ambassade de Belgique to solo la pe siriango malobe pa ina de kontombele ndeko tambi na lingina tanga charte de l'impérialisme to tangi yango ombalombala mais sauf que quoi bato bazalaki na inconscience basé ko taxer biso na likambo mosusu charte de l'impérialisme to na section 1 disposition générale article 1er aucun pays du tiers monde ne peut constituer son état souverain. Article 2 tous les pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Notre volonté banane, ben impérialiste. Oyo basé ko soit mikano oyo pour mokanda oyo et réactualiser le 30 août 1996. Mais c'est mokanda et c'est ko daté en 1888. Donc 83 1883 oyo instruction roi Léopold c'est ko pesa ba ya molimo ba pasteur na basango ingeta ba ye batali oyo bakopesa ya molimo banani bakokokisa ba yi politique yango ba ye na 1888 na charte de l'impérialisme token article 3 notre devise diviser pour mieux régner conquérir exploiter et piller pour remplir nos banques pour faire d'elle le plus puissante du monde na kena section 2 du régime politique. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Article 7. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Donc on doit le diviser pour mieux régner. Ça m'a mindela vanda seja yokani ndenge ni rwanda sala ba division na kati na mokili po yaza la mettre mokili to ndenge kasi yango toze ko lobate ba nyongo yo bango bakoya kofuta e uteli wapi makambo oyo e kangemi kala tango to komi na 60 basali mokolo to ya indépendance balobi ko bandalelo baindo ba congolais ba komi bansomi basali ndelo to tamboli na yango te to kolikia soko bandeko ya région ba kosunga biso bandeko matondo boze ko mona mokanda wana oyo wana accord ya 60 elimboli nini mayemaso ekangamaki na 1883 au roi Léopold apesaki ba missionnaire na maye makangemi na charte de l'impérialisme ekwe poto komi ba indépendant ban somi baindo bakota na lira sika bako kabola biso lisusu te bako déplacer lisu ba frontière na biso te bako inisa lisu ba dirigeant na biso te tokotia lisu misolo na mbongo na ba banque na bango te mais esale mindenge wana te wana na eteni ya politique ba pesi biso indépendance hypothéquée ba détourner biso 11 jours ya pamba sécession katangaise Moïse Tchombe akaboli asali mboka na ye Katanga asali na gendarme na ye asali na mbongo na ye un peu plus tard Kalojidi Tunga asali lisusu sécession kasayenne wana neso ba nyongo mondela wana ba nyongo ya mondele tezo nyongo la biso boyezo mona gazo dominer service ya kolanda sentiment tokobosa na te Jean-Marie Vanet alobi na bango alobi na bayindo alobi toyebaki bien fumuki mbangu po tolandaki ye de près kobanda 1921 te sika zongelaki na mokila molimo na 1951 banyongo wana ya fumuki mbangu ye esclavagisme bombo bateki biso lokwa nkoni ye indépendance ya bosomi to signaki ndelo na bango même baliwa ya motalumu mapesa yonso eze na kati
il fallait qu'il bafuta. Mikoleleli, eleki, mikolomilali, nesonganzi la fumukusu, le quoi totangaki na mokanda, le Dieu de l'univers m'a dit. Nzambe ya mokili. Nzambe ya mokili alobi na ngai. Alobi na nani, na nesonganzi la fumukusu kia mzana panda na ngola. Asala nini? Akomela baloposo pembe. Po banyongo elekaki, pe komaki tango. Tango fumukimba telemi na 1921, ezalaki elembo ya bosuki sinyongo. Léo Tozeko kenda na centenaire ya Fumukimbang 2021 ya pamba na motema mabe na bango. Donc dès qu'on tombe les tines ba indo lelo ba mi yebite sika ba uti sika ba komi saka ka mundele. Mundele. Ti mundela mutu mundelo ba ke to saka mitakala mundele mundela seso bilamba saka ka mundele. Loposo pembe. Ndeko tambi bato lelo mais ba makambo so pesa ki réalité ni so ni relation na pas ya mundele so l'autre suis malgré ça li solo na biso te mokolo ya mokolo mo lelo mais lelo so kina ba forêt équatoriale okuta ba pic mais ba ça on peut mitakala et ça logique ba ndeko na to besoin interpeller sur ba ke quelque part peu reconnaissance fallait ça na ngabo ya mundele mais soki yo moto bimaki na ville ozeko tambola demi bolumbu bongo moto atikala ki na zambo omoni tango tomonaka bandako ya ndele na bamboka tango tozali komona ba vi mosusu tokoma kokuta lelo eze bandako ya circonstance bandako ya boumbu ezala na mote na Afrique te me mondela incendia bamboka mondela kutaki civilisation na Afrique oyo eze nulle part abomi histoire mondela abomi histoire yango bozali komona bato bazali kokima soko bakomi na mboka moko esika bakopemela basala nini babuki ndele bazwi banzete bati balekisela butu balekisela mwantam niongo pe kaka lisusu mais yonso wana eze attribué na loposo pembe yango ne songia nzila tokoyebisa bandeko balandi bazalaka éveillé loposo pembe boyaki bato batia kana message ya ne songia nzila fumukusu kia mzala mpanda na mgola atango yonso azali koleka na media balobi wana kabiliste wana liaka mbongo ya misolo mais po moto azwa tango ya kokoma mikanda oyo akomela pape akomeli États-Unis esika puissance na bango politique efandi akomeli presque Europe mobimba na ba dirigeants africains y compris wana président Kabila motapesa ki misolo te tango yonso mobiki sayaka ba colonisateur bato bako konzaka ba véhicule ka message ko sala ce que population ba yeko libérer ba kotate na andi mamate donc population a contacté dans l'esprit de veille au bakumbeli. Donc on est sur le ballon ba mahomenengi bandima makité Jésus bandima makité. Prophète moko andima makité. Pas victime na eloko wana. Ingeta. Mais ngai na yoki esengo pobila ka mfumuki mbango zeko kokisama. Bango bazena na bomoy. Ça dit balobi na 2017 na 2020 makambo kokisani. Nzoka bisika to uti ba prophétie ya ba tindami e kokisama ka mingi na kufa na bango. Soki ya kufia. Soki c'est kei na ba génération ko yabo bandiko se référer. Tala Fumukimbango alobaka boye na 44. Tala Fumukimbango alobaka boye na 1920 mais Fumukimbango na mosuni bazete. Mais ya ne songia nzila kitoko pelengi. Bazen na mokili ya mosuni toze ko tanga bango. Naze ko interpeller bandeko. Bolandaka manaka yé sans tendance et sans parti pris. C'est-à-dire bo sembo zena tina te bati yango bise oseo. Pe lokuta ta soko bakoti yango malasi e kolumba besolo nango mabe ya lokuta. Lelo nani akoloba. Nesungenzila a komeli pape. Totangaki mokandango lelo na ina simba. Moi introduction moke. Faut rappeler ba téléspectateurs mokande eza pena mulai mingi autres zotanga kezaka ka mingi banda mundamu nango ba numéro eza affiché sur za na posa nango contacter ba bako joya yango gratuitement bako joya yango oya yebi esika siège ya religion africaine eze aleki kuna akozwa mokanda oyo eze ya kobomba te. Souverain pontife par la présente. Nous, la religion africaine, saisissons cette opportunité pour vous annoncer le prévention spirituelle pour l'avenir de l'Europe et du monde. Suivant l'évolution du monde, le comportement de l'Occident ne cadre pas aux réalités actuelles et à l'avenir du monde. Beaucoup d'Européens ne veulent pas tenir compte de réalités à venir. Vu le temps vécu de la période que nous traversons, le monde est en pleine mutation. Ce qui explique que le pouvoir dirigeant du monde quitte l'Europe pour l'Asie. Et cela entraîne le déclin de l'Europe pour l'émergence asiatique et la renaissance africaine. Déclin mon qualité. Osez quoi précision. Est-ce que vous avez une précision à mon kando ne sont dit la zéko comment? De ko bandela monane. Nalobi
Le monde est en pleine mutation. Ce qui explique que le pouvoir dirigeant du monde quitte l'Europe pour l'Asie. Et cela entraîne le déclin de l'Europe pour l'émergence asiatique et la renaissance africaine. Pour ce, le monde peut retourner dans sa position d'origine à condition que les acteurs actuels puissent comprendre que le code du départ du monde, c'était la complémentarité et non la domination. On a fait on a prévention. On a rappelé Papa à Rome. On a prévention, on a souverain pontife. Mon continent bango molimo. Awa kaka. Nesonganzi la salela ki ma sese ya boindo. Ba pesa ka mwana toli. Na ma sese. Yambo kota zamba. Awa nano ba koti zamba te nano ba zui déclin te. Nesonganzi la a provenir. Or, pendant tout ce temps que l'Europe a régné, partout où elle est passée, elle a utilisé la loi du plus fort, donc la domination. Si cela se passait avec les Égyptiens, les Babyloniens, avec les déportations, ainsi de suite. Nous pensons ici que tout le peuple ont payé leurs dettes, autrement dit, le karma. Ndenge salema na histoire ndenge totangi ba égyptien ba babylonien ba déportation yo se salema ezaki bo futi ba nyongo donc presque to komaki na case de départ donc peuple nyonso soka nyokoli muninga ko makana na sika fo afuta ngo akoti nyongo ya muninga wana ya nyokoli ingeta omoni esika to komaki eze case de départ c'est-à-dire bato ba futi ba nyongo ope ba nyokola ki pe minde oyo pe biso to sala ki nyongo to kota ki 1921 nyongo si donc reine mokili ya kokama mokili mundial te mutabandi yango te mais premier grande de puissance ya mokili mais biso Égypte te ngai na yo moindo ndeko tambi lokola to exercer ki pouvoir au mabe to esclavagisaki ki bandeko mosusu nyokola ki bande to nyokola ki bandeko nyongo biso faki to futa to futi nyongo na ndenge ya pasi fumu kimbango yeyi bosuki si nyongo 1921 abupia mais bakobi konyokola biso chef de l'impérialisme esengelaki kwea ata sima ya kopesa biso indépendance mais bakobi kozala na yango telelo président bango balingi nde bakotia na pouvoir soko balingi te okolongwa kaka bakosusciter yo opposition mboka yonso eze na rébellion vaccin empoisonné yonso kokote pai na biso bakotia guerre na bamboka yonso ya Afrika po piye bomengo na biso babakisaki nyongo nesonga nzila lokwa tolobaki na manake leki lion nkosi yambwalia soko loki nzala ngangaka nyama nyonso milengela o ezalaki lion agangi donc ndiko ndobele toloba ni situation actuelle fumuku so yebeleli ninga kokene ko sokela tolobela bo pourtant ozobimisa so ba lettre o eza 2017 lelo 3 ans passé 2020 tolobanini ayebi esika mokele wuti le sika comme nesika to zokendelele mena lobi esengo ya baindo esengo na biso bilaka ezeko kokisama mopesi bilaka ze na bomoi soko to tamboli na mokili okomona que bilaka yonso bato bapesa yango bakufa bilaka yonso batika yango bakenda to komi ko se souvenir na bango mais lelo nesonga nzila pesi elaka na 2017 na 2020 kokisami mais il fallait bato bakima mbango bato baya kotuna donc ozo vivre ça dans fin du monde te ça ne déclin Europe to soki mais et ko ça la fin du monde ndenge nini yango kuna zeko bomana ba 2000 par jour biso soko na 3 semaines 8 morts selon entre guillemets boko mona te que c'est déclin bato moko songolo te musala oyo ne songanzila atambola kinango bande ko bazeko benga biso balobi mais po nini ne songanzila abomba ki sango te ezalaka ndenge wana ezalaka bongo ezalaka ndenge wana soki ba makambo oyo akomisa ngo lokola ya yemoko soko ndeko tambia te bato baboyi kondima mokolongana ko ya so na te balobi ndeko tambi ndalobela jango mabe alobaki ndenge yo lobi te lelo tango batangi mikando yo ba regretter nde nini esalaki na 2017 ba capter son te ne songa la salle ba conférence de presse partout Angola na tamboli lelo na elema kiti na Angola na tambolaki na lobaka na tambolaka mobimba na tambolaki lelo na elema ya Angola be mikanda oyetangemi na conférence donc akero tia bangola pe baye ba pe makambo mais situation ya nyongo eze ya République démocratique ya Congo kakate oh eze ya baindo ya Félix Mobimba donc ba makambo noso ba mindile basala na mokili mobimba fo ba se retrouver na ngo mais na lobby eze partout
ba portugais basalaka nini na Angola, ba français basalaka nini na Gabon to na ngambo ya mfwa ezalaki bakabola Afrika lokwa gâteau na bango bafandi na mesa bino bokozwa o bino bokozwa o bino bokozwa o bato wana yoso. Donc tozé kolobela awa Europe Afrique et non Congo na te so to lobi Congo tokozonga na Congo ya Afrika ya kala mais tokoloba te République démocratique ya Congo bakati lelo donc yango tokendeki te na Angola na ndingisa na bino bandeko bazene te nya régie ba balancer élément oyo nesongi nzila balakisaki bazaki sur na makambo oyo le dieu de l'univers alobaki na bango. Ba téléspectateurs bozomi penza ebele na ngongo yo la émission fait ya conscience botala ba makambo to yeba ki yangote kasi leto ko moyeba bande ko bozwa libako na son nzela fréquence na 89.0 bo contacter biso na plus de 143 82 319 22 25 za numéro per WhatsApp tinda testo to kotanga bande ko na registre boza après bo balancer biso élément o ndeko ndomele botale ya uti ko senga biso kila mate ko to zala ba umbu na mokili pasio to moni esi ko kisi ko ko bitangu ya lobiko na biso. Baito to komba kongo na pasi na mokili lokoso mwindo tokelama te po tozala baumbu na mokili pasi oyo tomoni esi ekokisi ko ekomi Antes de tudo, vamos assim deixar o assento ao nosso chefe espiritual. E a seguir podemos tomar os nossos. Muito obrigado ao nosso moderador por nos ter dado as palavras. Na université ya 11 novembre oya koyano na mbela ya biso topesaki bino na ntina ya bosolo bakani mono na biso balindo o topesi bongo liloba ete mpona nini bosomi. Muito obrigado a todos os papais, as mamães, os jovens, as nossas crianças, todos que receberam os convites a fim de podermos estar aqui neste lugar e abordarmos este tema que temos hoje, porque a independência. Com tudo isto, desejamos boas-vindas. Afinal de contas, antes de começarmos tudo, nós queríamos hoje nos agradecer o Deus Todo-Poderoso que nos deu o fôlego de vida. E também as autoridades. As autoridades da província do Zaire. Aqueles que nos ajudaram bastante a fim de podermos chegar aqui neste lugar. Excellence, Papa Gouverneur, equipe da Emokiba. Mesmo assim, começando o próprio governador e toda a sua equipa.
E também as autoridades militares como polícia estão à guarda de Soro. E também a todos os filhos de Mansa Conga, porque se não houvesse paz, não deveriam ficar aqui. Contudo, todos aqueles que citamos e aqueles que não citamos, desejamos assim ou interessamos nossos agradecimentos. Muito obrigado. Na verdade, como o nosso moderador acabou de dizer, ele disse muito bem que vamos assim conversar em Lingala e vai haver a interpretação em português. Porque veio muita gente de fora que não entende também a língua de Congo. Mas quero compreender porque ao longo da nossa abordagem vamos estar assim a utilizar as três línguas de Congo e também de Lingala. E português. Desejamos boas-vindas e os nossos conviventes. Muito obrigado, papais, mamães e irmãos. Se nós vemos aqui hoje, isto é através do período em que nós estamos a atravessar. Porque se nós não sabermos onde saímos, não vamos saber onde estamos e também onde estamos aqui. A nossa conversa com o nosso tema, a tarde de hoje, por que a independência? Porque se hoje vamos falar acerca da independência, então temos que saber a sua importância. Se nós não deveríamos falar da independência se não houvesse o escravagismo. Le 11 novembre, date historique de la histoire de Angola, ezali koko boumbu ezalaki soki boumbu ezalaki to colonisation ezalaki mbele le 11 novembre ezali date historique de Angola. Se o dia 11 de novembro é a data histórica de Angola e hoje está a abordar, isso mostra que havia um escravagismo em toda esta data. E agora, mas Angola alingi tosangana biso nyonso na bomoko. Mas os angolanos querem unir-se uns com os outros. Pamba de bomoko e Angola. Porque este país Angola, bomoko na bamboka nyonso ya Afrika. A união de Angola e a união de todos os países africanos Ecosenga África mobibaisanga na bakoma bomoko. Vai fazer com que haja uma única união entre todos os africanos.
para podermos lutar contra o neoliberalismo. Yango wana mutu na mutu akozala libre ya kopona candidat na ye selon ndenge motema na ye koloba biso toye propagande te mais biso toye koprevenir. Por isso, cada um vai ser livre de escolher o seu candidato que vai poder escolher. Nós não vamos aqui fazer propaganda, mas nós estamos a levar a mensagem da paz. Parce que o dele azama ele na bem. Porque os ocidentais são muito inteligentes, uma inteligência avançada. Toboi na Angola, attention no coisa na RDC. Nós não queremos, ao longo das eleições, que haja tensões. Oh, na Benete, exatamente na nega que vai triquer Benete. Não queremos que haja e haja troca. Olha a bonega, exa interesse a bagulho. Aquele que for escolhido é para o bem dos angolanos. E a outra você na parte meu seu remissус. Por isso, vamos pedir também novos partidos também. Resultado de meu sonho coleguila. Qualquer resultado que sair das urnas, Tocosendo a mão après l'élection. nós vamos pedir a eles, depois da independência, as eleições. Élection. Pamomaso, basala como combatala avenir peut devenir ya Angola pays Afrique. Para que eles sejam unidos para ver o futuro de Angola e o futuro de África. Ndenge nini tokobokolela social ya Afrique, ndenge nini tokobokolela social ya peuple angolais, ndenge nini peuple angolais akosala mpona mboka na ye mpe mpona kolamba na ye. Como é que podemos criar condições sociais para o país, para os angolanos? Como é que o país pode ser dirigido para o bem-estar do seu próprio povo? Angola oyo eyokwami mingi 25 ans na guerre. Este país, Angola, sofreu muito, quase 25 anos de guerra. Eza susu na posa ya tension politique te mpe eza na posa ya baguerre lisusu te. Não precisa mais de tensões políticas, de tensões de guerra, não precisa mais. Mpona koyebisa bino bandeko ete toza lisusu na ntango wana te biso bayini tobokanaka biso mpe toyinanaka. Eu vou dizer aos irmãos negros, não é mais o momento de podermos estar em desunião, sem matar entre nós, irmãos. Yango wana komoni bangunza na religion africaine. Por isso, eles estão a ver os profetas da religião africana. Donc biso bangunza na religion africaine. Nós, como profetas dentro da religião africana, toye sikoyo na periode toye sikoyo epai ya mama oyo aboti mwana mpona oyebisaka ye eloko nini asengeli yeba mpona nini mwana ezosala boye mpona nini ezozongisa boye mpona nini mpe eloko asengeli kosala. temos pour garder le leadership de celui-ci même, para guardar a liderança disto mais, la nature a ses réalités et ses exigences. a natureza tem as suas realidades e também as suas exigências. Et pourtant, Portanto, le pouvoir dirigeant o poder dirigente est en train de vous quitter pour aller s'établir en Orient. Le pouvoir dirigeant est en train de vous quitter pour aller s'établir en Orient. o poder dirigente está a sair do vosso lado e passar para o lado oriental. Donc, le monde est en pleine mutation. O mundo está em plena mutação. L'Europe va vers son effondrement. A Europa está a ir no declínio. C'est-à-dire vers sa vieillesse. Quer dizer, na sua velhice. Tandis que l'Asie vers son émergence. Enquanto que a Ásia está a renascer. Donc vers sa jeunesse.
está a renascer na sua juventude. Alors que l'Afrique E a África, vers sa renaissance. na sua renascença. Actuellement, dans le domaine militaire, Atualmente, no domínio militar, vous êtes surarmés par rapport aux Africains. vocês estão a ser levados aos africanos. Et non par rapport aux Asiatiques. E não entre os asiáticos. De même que sur le plan économique, Na mesma coisa, no plano econômico, vous dépassez les Africains et non les Asiatiques. vocês estão ultrapassando os africanos e não os asiáticos. Le pouvoir économique O poder econômico est en train de vous quitter pour aller s'installer toujours vers l'Orient. está a vos deixar e a instalar-se sempre diante do Oriente. C'est ainsi que le Dieu de l'univers É assim que o Deus do universo nous a dit de vous prévenir concernant votre avenir. disse-nos a fim de podermos vos prevenir acerca do vosso futuro. De votre côté, Do vosso lado, sachez que la voie de sortir de cette crise qui vous guette saibam que o único meio de sair desta crise que está perante ou que está a vos aproximar, ou bien les moyens de vous que vous pouvez utiliser pour éviter cette crise, o único meio que vocês podem fazer para utilizar esta ou evitar esta crise, éviter votre déclin. e evitar também o vosso declínio. Ce n'est pas de maintenir l'Afrique sous votre joug, Não é bom manter sempre a África sempre sob vosso controle, mais plutôt il faut bien négocier avec les Africains. mas é melhor negociar com os africanos, Car le temps de notre égarement envers vous est déjà venu. porque o tempo ou o período do Camão já chegado. Mais beaucoup d'Européens et Africains n'y pensent pas Mas muitos europeus e africanos não pensam et ne veulent pas y croire. e também não querem acreditar. Mais les réalités actuelles les prouvent bien. Mas as realidades atuais podem muito melhor nos mostrar. La nature a ses réalités, A natureza tem as suas realidades. d'où il sera bien mieux. Onde será melhor? Laissez les Africains libres, Deixar os africanos livres, collaborer avec eux, colaborar com eles, restituer leurs terres, restituir as suas terras, laissez les Africains s'organiser de leur manière, deixar os africanos se organizar da sua maneira, cessez de les diviser, deixar de dividir-lhes, cessez d'organiser les tueries chez les Africains, deixar de organizar matadores diante dos africanos, cessez de considérer les dirigeants africains comme vos gouverneurs de colonies. deixar de considerar os dirigentes africanos como vossos governadores de colônias, Cessez de considérer les terres africaines comme vos propriétés privées. deixar de considerar as terras africanas como vossas propriedades privadas. Cessez de bloquer l'économie des pays africains par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Deixar de bloquear a economia dos países africanos através dos bancos mundiais, fundos monetários internacionais, FMI. Cessez de pratiquer l'esclavagisme moderne Deixar de praticar o escravagismo moderno aux peuples noirs qui sont pour le moment ao povo negro que são, neste momento, chez vous en Europe et en Amérique, lá na América, na Europa e também nas Américas. voire même ici en Afrique. E também, como aqui em África. Cessez de pousser les Africains à s'entretuer. Deixar de trair os africanos a se matarem. Cessez de pousser la jeunesse africaine à la délinquance, Deixar à la délinquance alignée. de levar a juventude
Sinon, le contraire amènera des conséquences graves pour l'Europe et pour l'Amérique. O contrário vai levar às consequências na Europa e também na América. Car toutes les lamentations et souffrances que le peuple noir subit aujourd'hui, Porque todas as lamentações e sofrimento que o povo negro está a conhecer hoje auront leur réponse ou assouplissement. terá a sua resposta e o batelespectateur bolandi de kontombele tolandi elema ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala pana na Angola wana na mboka ya Angola kasi télévision bele zangonga tokokosploiter nyonso na mbala moko te ba elema eza ebele ofumukusu alobelaki bamakambo na botikala kaka branché na chaîne ya biso bondolanda yango mokolo mokolo commentaire ni bokoki kosala na mayo bino boyoki awawa ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala pana na Angola matondo ndeko tambi na kotia penza commentaire te mais na lingi plus on a interpellé bandeko baindo en particulier ba congolais omoni masolo ya politique e bosanisaki bato bomoto et yaki lisusu ko bakisa inconscience likolo ya bato nzoka ezalaki moment opportun na bandeko bangunza na ba pasteur po nyongo wana ezalaki te nyongo ya mbongo to ya posha ya nesongi nzira fumukuzu ke mzala mpanda na Angola te nyongo ya baindo ba milliards ya baindo lelo to kokaki te kokenda koluka kosenga 3 milliards na FMI to na banque mondiale on a gratuité enseignement te pour na gratuité enseignement bato yo bazena na yebite misolo wana Jean-Marie Vanin palobaki bokoki botonga nango Congo mobimba nyongo na bino soko bo s'organiser yango ne songa azalaki curé belge sango ya mondele a rappeler bango donc ça conscient makambo ba conscient yebi me bango ye motalobaki ba yebi fumuki mbango po balandaki ko banda 1921 jusqu'à sa mort na 1951 donc tokoloba na ba mais politique tokoloba na ba mais soi-disant spirituel ezena no trop tard te ne songanzi la moto pesa ki bilaka ye azena bomoi tokenda totuna sikawa bakoti na déclin tokomi na phase nini biso baindo tozala na position nini na esika tofanda lokwa begwe tozala kidiba te tango yangoyo ne songanzi la tolobi esengo pesa yo motema ya biso mpo bilaka ya fumuki mbango ekutaki biso fumuki mbanga songi na mokila molimo me ya ne songanzi na fumukuzu ke muzana panda na Angola et salemi ba pesi bilaka baze na bomoi toze na facilité ya kotuna sika wala ne sika tokomi to sala nini sika esika tokomi to sala nini belé ba téléspectateurs toujours promettre bino que bolanda ka biso mokolo na mokolo baletto eze belé to nous exploitons malembe po période yo makambo elobama ki bate belé basaki na batandasi makambo politique ba mingi ba mona ki fumukusu kabiliste kasi lelo botala ba makambo to raté na yango chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na ngonga 11h na TVS 1 puis mercredi na 21h vendredi na 22h wana na fréquence ali 89.0 ndeko ndombe la tali ici eza makambo ya fin du monde te ba indo boza la paniquer te apesi coup exemple moko la musina makanisi na biso soki na Italie soki na Europe na mokolo moko bazokoma na ba 2500 morts Europe mobimba mais Afrique au moins après 4 jours 5 jours 3 morts kaka quelque part il m'a interpellé biso est-ce que ça déclin ne ba pasteur bazolo ba fin du monde to ezaka jusque ezali les morts be koti po ba mindele ne affecté pe biso mais ezala ba kolo na ba les concernés bazali au sepela ki na émission tiki la biso ba mituna na plus de 143 82 319 22 25 nanzela ya cadrement ya cadrage na ndeko na biso kwaku na réalisation to na ndeko na biso 9 lumière ngala pe invité mokolo molelo zaki ndeko ndombele botale pe na présentation zaki ngai ndeko na bino netambi koka tata maman botika la branché ba mikandeze belé to ko exploiter mokolo na mokolo kimia ya nzambe za na bino to kutani na poste za likoya bambola bana Kongo elo poso moyindo ya mokili mobimba tosengi ete bitumba ekwe ya lisusu na mikili mia poto bato baindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala tosengi ete bitumba ekwe ya lisusu na mikili mia poto
baluka mpe balata bomoto boye babungisa utakala tika ete mondeko